Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC Mpoi TV. Bonjour, bonsoir. Et qu'au dépendre quand on a beaucoup de vidéo na biso, bon début il y a semaine, voilà. Kota aimé partager comme d'habitude, on va toujours on les a slogan na biso. Ceux qui ont la liboso s'abonner aux vraiment dessus parce que vraiment tout téléménage juste ka anti-valeur et tout linga mingi kozongi sa sens qui bon moto parce que réseaux sociaux na buzo bébé les voilà. Mais jamais koyo kaka ya mama na yo mataki kitaki jajakutu. Voilà. Famille Libota, shalom, ma grande famille, ma famille du cœur. Shalom nabino sike zoame libino partout dans le monde. Toti kota la déjà 10e épisode ya film nabiso Armée des lourds na chaîne ya Poutine Oeza Bellevue télévision. Wow. Lelo 10e épisode oyo nabi bakende nanu na étoile bongo parce que maman patikalika maman ta se pendenge nini mais mais nenga nazomone la makamu c'est comme si que maman makambu aza vraiment na problème parce que ceux qui passent qui na problème alinga pe ça peut espace wana te et pas ba koko na e bazo aller devant wana ba télémina maman na bango je sais pas trop mais fi mango ka biso moyen to réfléchir ezate na likambo parce que Poutine nenga me makabiso yo ko réfléchir boy parce que ba indice ça a toujours problème pour na ko retrouver ba indice à Bellevue. Alors tozo e baté étoile wana penza aza vraiment comédienne wana ayebi ko jouer moko a telemi alongola alongola bilamba hey vini a telemi bandambangu boete. Donc, alinga loka vini po vini a vandisi bango. Vini pe souple wapi. Vini a teleminga kutu. Étoile. Yo siko, si il faut qu'on soit trophée. Non. Mais vite télévision, il faut épée ça étoile trophée. Hey! Pardon. Ayo qui porte les lits qu'on a banné balé Sylvie nanani. Bazaki na porte. Ah non. Na sepe na fina épisode alelo vraiment na seki makas épisode alelo na seki depuis na bana ko zongisa surtout na tableau ya étoile na vini na bana na mibale Sylvie bazaki na porte. Quelle inspiration ya Bellevue ko bata misabana na baba ko yoka ndenge vini azo attaquer maman na ye. Franchement vraiment ba félicitations vraiment bandeko. Film oyo ya Armée de cœur to ke nango bien ba vie eza vraiment ezo mata vraiment félicitations na biso boko tabo aimé to kota na musiko na ben na biso ya lisolo na memeli bino mama bébé c'est nini lisuku na makambo eza bandeko makambo eza mama kulutu na biso ba toucher mama kulutu te mama kulutu na biso le anda ya ba toucher ye te yes voilà bandeko je crois batindelinga c'était depuis le matin Batinelinga au moins t'as 2 à 3 liens parce que nga na kota vraiment na ba chaîne na batu vraiment té ceux qui n'a eu peut-être matière il y a ba chaîne on a ta la katé loba na ba page sur TikTok ou voire même peut-être sur Facebook il y a que non na kota na chaîne na batu boy vraiment bande comme mon Dieu mes témoins et ba abonné mususu au moins maman BBC landana nukuna tala kuna boy ya mais oya boy kaka ke nonga mona zuka la télécommande na bandi non alors problème est nini bandeko batindelinga au moins 2 liens na moni soi-disant batu to lo baka ya solo ba voisin oza ba kwiti ba telemedi mama kulutu biso nyoso to mona ki mama kulutu na aéroport lorsque ba kitaki ba komaki na France na tumba
bayambaki bango na aéroport tomonaki ba chroniqueur tomonaki eza papa Lianzi soki papa Lianzi susu Lianzi oyo molobeli ya ba mama na ba Glodi Diasuka bango nde mutu bazalaki na aéroport bakendeki koyamba bango na kata na noir voilà bayambaki bango na aéroport ka ndenge ezalaka tomonaki biso nyonso tolandaki pe question moko batunaki Léa Ndaya balobi bonisi la bisalu Mama Loketo vraiment réponse ya Mama Kulutu Léa ezalaki que non si la aza bien la fille de mon père aza bien vous comprendre mais eloko moko nga na regretaka eza pourquoi ceux qui tozwa ko sala ba analyse ceux qui situation moko eza ou encore bozui problème moko boye ou encore parole moko comédien moko alobaki bozui yango matière mais bo travailler yango na ndenge ya bien parce que réponse wana ya Léa Ndaya atangai personnellement elekela kinga mais j'avais vite compris que Léa elle est trop sage Léa kabaka matière te Léa aza mutu moko ke non likambo eza affiché yango non la preuve aneke pourquoi les abakwiti bobimi ya koya koloba Léa tika semblant ya koloba ke non la fille de mon père bande ko naza na ba lien boko taper na YouTube bomona ngo nga na salaka musalaka apona sentiment te nga so na moni quelque chose kuna na eka ko recadrer ngo na eka ko zongisa bango na nzela tozo réfléchir ensemble sur likambo parce que ba pelisi ba caméra pona kolobela Mama Kulutu Léa soit disant que non azaki mutu akoloba bongo te za hypocrisie ba benge hypocrite kaka parce que a répondre ki akoloba aussi la aza bien la fille de mon père et père nani papa Elombe parce que bango nyonso ba uta et papa Elombe na groupe Simba siko bandeko to réfléchir ensemble ngai na bino tozwa ki fanatisme tozwa ki fanakwiti to tchango mupanzi to solola lokwa batu est-ce que réponse o Léa apesaki réponse mabe soki bokoloba ke non apesaki réponse mabe eza hypocrisie mais eza pasi pe mawapo na bino soki pe Léa alobaka ke non na yebi makambu na yete kotunanga na ba question na yo kotunanga likambo ya nani ya Mama Loketo te bolinga bozwa ngo esuka matière je crois que non la grande famille boza d'accord nanga yango nga esala nga pasi yata matière moko boeza ndengele a répondra qui a soit disant que non Mama Loketo azab si la azab bien to ke nango bongo ndenge a répondra qui si la azab bien la fille de mon père azab bien babengi hypocrite aza hypocrite il fallait pas répondre bongo c'est-à-dire que non il fallait répondre que non na yebite makambu na ye et tout ceux qui pas répondre à bongo bolinge peka koya sikoyo ndenge a répondre ki bongo na ba analyse na bino bozaki batu moko ya koloba non Léa donc silence na ye ou bien réponse na ye wana eza réponse moko boye ya kozongisa sens ya kibomoto ya batu hypocrisie bobengi ye par rapport à quoi yaza mutu te ya koloba ke non asalaka ba analyse asalaka ba émission asalaka ba sortie médiatique ayebi ba jeune nyonso elekaka sur les réseaux sociaux la preuve ane ke ba question ebele ba question mususu elinga olanda alobi nga bokotisanga na banili na bino wana te siko bobengi ye hypocrite par rapport à quoi donc il fallait aloba mabe ya Mama Loketo po bo sepela ou encore ceux qui parlent ba mabe ya Mama Loketo ya koloba ke non na boyi nanga kotunanga likambu na ye te bolinga ka koya kopelisa ba life a pona koloba mabe voire même ko fingi ata ndoki la grande famille bo aimer bo partager que bino boko donc bino boko lukaka kimia jamais na vie na bino mais maman Kulutu Léa réponse na ezaki réponse moko ya ke non apesi maman na bino pe valeur wana azo reconnaître peut-être musala na ye azo reconnaître amitié o bazalaka nango
Pourquoi pas? Attends, eloko wana lobaki wana ya kolobaki non, aza bien la fille de mon père. Boye pe bo sali pe analyse ya ko bo mata moto ya kenon, un des 4 maté bo mona isusu ataye mama kulutu na mama loketo na bino. Boye kaka bozo timbola toujours kaka mabulu. Bozo timbola toujours. Siko na comprendre te boza bato ndeni. Bosaki batu moko ya kopelisa nde caméra ya ko ba to tiela mama kuluto yo na se. C'est-à-dire que non, c'est comme si bino stati na bino ya musale ezaka ke non ya kofinga ya kobebisa donc ya koluka kimia te. C'est que ndenge mama kulutu nani mama loketo ndenge azawana batu nyonso bazo kende musika na ye. Batu nyonso azokabwana na batu debino bo sepela ezana batete mususu peut-être que neti ba leya wana baza batu mo bo ekeno il faut jamais ko zangisa bango na ba film na yo ole bozala ta na sagesse wana ya kotia na se ya kobate mama kulutu leya azaka ndeko ya mama na biso. Botala boy façon kuta lobaki bo apprécier ata façon na lobaki parce que ça qui humanisme ki bo motonde sala ki wana mais bino bo comprendre en côté bo bengi hypocrite siko lorsque bino bozoya koloba bo bengi le ya hypocrite c'est-à-dire que no batu nyonso bazo bima pembeni ya mama na bino bazaka ba hypocrite bazaka ka batu mabe mais moko peto mitala kati. Donc pour na bino ko tchaka kanase ezai kuto te loko moko ya koloba kenon bo tcha na se ya bo benda ta isusu mama kuluta ngwe abanda ta kokoya koyela ba film na bino malheureusement bozo yeba promotion te ya nani ya produit na bino o eza mama loketo donc bozo na oyeba te soki bino bo bongisele musala to bozo bebisela e musala pour soki ngai bino ne loko na beta ki wana oyo mama kuluta beta ki alobi non si la bisalu aza bien la fille de mon père soki ngana ngambu na bino na osala ngo analyse et analyse ngo tango na osala wana lobi te mère zongisa wa za ndeko na yo donc bozo zanga ta ko réfléchir à mukia na kobakeno bato ba uta musika donc boza kaka prêt ou encore prête kaka ya ko baby sa relation à bato ça fait mal hein bozo aura vraiment temps. Il y a qu'on réfléchir peut-être pour na star na bino. Pour na bola munae. Ngana ndimite ke no boza kata temps ko vanda bolobi ke non. Total na bola mu ya nani ya star na biso. Je ne pense pas. Qui sent ça qui bo moto na ezate. Parce que ti lelo loba peut-être ba bureau makasi ne ba yebi le ya moko ayebi na mama loketo ne ba yebi séparation na ba yebi na kati ya mutema parce que le aza mutu moko asala ça ba sortie médiatique té na ngamu ne aloba te mais na ngamu mama loketo ya za soupe donc ya za vraiment pouku cesse aloba boko bengela hypocrite par rapport à quoi? Donc bozo zanga ta ko réfléchir ya koloba keno oyo le anda ya saki na aéroport eza ki sansa ki bo moto humanisme malheureusement bo bengi hypocrite nazo mona utilité peut-être ya soi-disant président na bino te hein? Nazo mona utilité wana te hein? Parce que bozo continue toujours na ko timbola libulu pour na star na bino. Bozo continue toujours na ko timbola ye libulu. Biso tozaka wana tozo tala. Parce que tout se paie ici bas. Bino bo s'attendra ki na nini? Le a répondre nani papa nani ana molobeli ya ba mama nini? Kena yebi makambu na yete. Kotuna nga yete na boyi nanga donc maloba moko ya insolence ndebo banayi kozela aloba bozu yango pete loko bino pe boza batu moko bozanga ka kimia boza batu moko bolingaka pe kimia te
na oyo à répondre wana mon mami qui est hypocrite mais quand maman na bino nda loba que non tout le monde est hypocrite bobenge hypocrite quand maman na bino muto ya wa loba que non batu nyonso baza ba hypocrite bandeko bobongisa musala fallait peut-être bosala analyse bogangela peut-être molobeli ya ba maman oyo apozaki question parce que la question est qui est pas yemoko et pas les à terre ba poser une question elle pouvait aussi se taire alingaki pa boya ko répondre ango mais sans ça qui bo moto moi je suis en maturité à répondre kaka na sagesse nyonso peut épée ça problème té mais na batu o ba réfléchissaka té épée si problème est-ce que vous réfléchissaka un moko encore vous contaka nombre ya batu o boya ko fingela mama na bino nombre ya artistes comédiens oyo boya ko finga o ba se soupe menya mama na bino té est-ce que vous contaka nombre tikana na kontele bino to bandi na ye moko mama kulutu leya toke na mama top toke na Priska toke na Linda ye wana uti ko bima kalate awa toke na Gatsby toke na nani isusu bandeko bokomela nga bango nyonso nombre kuna toke isusu na nani na Dinana toke na Irsil Pechanga toke isusu na nani est-ce que vous contaka nombre po ngai na place na bino na oyoka soni bino bokanisi Belleville nenga zawana Belleville eza compagnie munene ndenge eza wana Belar Télévision eza déjà compagnie place nyonso batu bazalaka bandeko ba problème ezanga te ba problème ezanga te chuchuchu ezanga te maintenant eza siko problème ya yo moko leader oyeba ozana capacité ozana niveau ya koyeba ko gérer batu soko ozana ngote ndobo omona ndenge mama Loketo azobeba na kana bato eza nini azana eloko wana na kati na ye te kaso na lobi lokuta boloba mama BBC na kosi bandeko c'est pas facile ya ko gérer batu peut-être 10 20 malgré peut-être baza batu oyo yo zo futa bango ba ye opesi bango tableau papa basisi bake bokanisi ku ne pas Belleville problème ezala te ya ba artiste na ba artiste eza ebimaka te nyonso les anines, il faut que tu la visionnaire, leader, niveau naie, capacité naie, et la facilité. Si vous avez bateau belé ba bimi pembe ya mama Loketo, c'est dit à ça. Azana eloko wana te ya ki leadership azana ngote. Azana niveau, azana capacité te ya koyeba ko vandisa batu encore ya koyeba ko gérer batu azana ngote parce que un anu ye moko azala kaka loko kuluna donc elle est prête à kobebana ngana ina ngaka ko ya ko recadrer bino parce que boye bolobi ke non mama kulutu aza hypocrite par rapport à une réponse au ya pesaki vous êtes sûr bino bolinga ka répondre bino nini. Il fallait gagner la molobeli ba mama lo bakeno ko poser nga kombo wana te ko tuna nga ko pesa kombo wana kutu na ningi ko yoka te nde loko bolingaki moko boye ba ko se gêner donc mikolo ko na ngambu na bino botala ta nombre et komi combien ya batu o ba za sous pembeni ya ba artiste comédien ba za sous pembeni ya mama na bino te et donc ça bino ta ki sensa ki bomoto jusqu'à tel point batu tout. Parce que bon, nous devons comprendre que ceux qui vont réfléchir à ce loko. Ba tête penza ba pilier wana ba mama milo wana nyonso. Bo finga bango. Est-ce que vous se rendra compte de loko wana nyonso wana? Donc, oh la netinga, au grand jamais. Attends na yo ki likamu moko kune pa Belleville non ceux qui nani artiste comédien asali nini na ko weli la kutu même pas parce que na ebi ke no baza batu ba okyo bongisa lelo tolo ba okyo bongisa
Et le qu'on est que ça les maté parce que Belleville a un niveau moko a une capacité moko boya ya donc na yebité so na obenga Belleville nani muto sala nini muto zo aka mayele donc ceux qui likambo kwei. Il y a eu d'autres artistes oyo bazala pembeni ya Belleville ba trahira ye ba chroniqueuse ope bazala pembeni na ye ba trahira ye sikoyo yo koki kozwa mayele te azwa déjà mayele azwi leçon à koloba il faut savoir gérer ba chroniqueur, il faut savoir gérer ba artiste comédien personnalité au ba français ba loba il faut uzana personnalité ata likambo ye ndenge nini tiango na se bomana nu moto wana pa sikoyo luka siko solution ya likambo. Et non pas pour mbala moko yo yindisi na yo kaka mbala moko bazwaka te bazwi babandi kosalela ba émission babandi na ko finga artiste wana bandi ko musala o bazo sala eza musala moko ya ko se compléter c'est ce que même nani mama kulutu le alobaki abi musala to sala ka to se complétaka eza na mutu moko te aleki mutu soki ya koloba ndenge ni mutu na mutu azana talent na ye mutu na mutu azana talent na ye o balobaka ke no mutu na mutu azana appel na ye. Différence c'est ça mais ba se complétaka parce que ata Belleville nenga zawana zo koma ba film ako jouer ba film na ye moko te il faut za na besoin ya bato est-ce que bino bo se rendre compte de lokwana ya koloba ke non mama nani mama loketo nenga zawana tango zo nini film azana besoin ya bato bande ko bo aimer bo partager na tika na 10 minutes to solo là. Na pesi bino quand même peut-être ata devoir moko ya koloba ke non bokende ko compter nombre kaka lorsque vous comptez nombre et puis ba acteur ango ba actrice ango ya donc ya bien ya koloba ke non ceux qui baza na film na yo e rataka te botane biso to lié pas Belleville botane to zo lia et pas Belleville et Belleville azo remettre à chaque acteur rôle kolanda na capacité ya acteur a ça la sentiment que no yo zo zalawa non ou encore azan a besoin bon on a été je sais pas comment est-ce que na okyo loba na ebité devoir na pesi bino so bolanda ka penga yawa bolanda ka bosa makasi na ba fenêtre bon ça n'a kasi temps ya bo compter kaka na pesi bino devoir ya bo kende ko compter combien ya acteurs combien d'artistes comédiens ou comédiennes o baza sous pembeni ya mama na bino te peut-être na nombre et ça peut-être bino mitu na bino sala ezongata ezaki occasion ya ole ya lobaki ezaki occasion ya botieli pe na se mère toza na besoin to mone pe na ba filmer mais bino boyebi marché te bo bebi sa marché ti weze kotika la ngbi eloko ezate mawa siko so to bito solo la bien to ko pe ko lobaka ba chroniqueur ango te ba chroniqueuse o bato ba lobela ka ete likambu nyonso nga na lobaka awa na ba analyse na nga likambu nyonso za na source ezaki ndenge nini tant on a source c'est-à-dire yé moko mama loketo source na yé moko za ndenge nini azaka mutu kaka beba na kaka na bato déjà za ya yé na kati ya makila siko esali nini virus wana ekiti na bato nyonso ya pembeni oza na soi-disant président mais président azozanga ko maîtriser bato oyo basalaka nini ba défendra mama abino par contre azokota pe na ba émission koloba kopesa pe matière koloba à quoi bon personnalité na bino eza wapi hein et ça passe mais laissez-moi vous dire bientôt là parce que ba indice eza ya makasi ya mama loketo bientôt là toza na bino bon mon qui ce qui concerne c'est quoi les trucs spectacle ya nani spectacle ya Hans na France bon mon qui amour wana ezaki na podium ko amour ezaki na ba artiste lorsque bazaki kuna likolo tamba bengana kika basali spectacle wana il y a eu d'autres personnes ba artiste mususu bazaki na se na mona ki Zigura aussi était là parce que na mona ki azaki live
na mona ki pe mususo e bali tolinga kotanga kombo na yete po ye akangaka ba chaîne abatu libanais azalaki wana. Il n'était pas dans son assiette. Azaki na assiette na yete, c'est-à-dire quoi? Bandeko, bokende ko compter nan. Ce qui bo compter bo moni nombre et les qui ata 5. Bozana bo eza échec. Eza échec makasi. Bino boko benga batu peut-être ba jalouse ou ba hypocrite par rapport à quoi? Le ya ndenge zawana, je crois à ça l'émission kala kaka na chaîne na Mama Loketo. Tango bana ko jouer kuna oya soki ya 15 minutes. Apesa moi briefing ya yemoko Mama Loketo. Ya kebo moneka bongo teninga zawana boye. Ayebi bien. Ayebi bien. Donc ninga zana Mama Loketo azana maboko na ye. Eza la pe ba irsil pechanga na nyoso bazana maboko na ye. Azana maboko na bango. Bandeko moko boye ba ko bomela ka batu ba moto. Bokanisa te ke non lorsque batu bosala ba analyse na bino bo pelisi ba live na bino 1000 personnes 500 personnes en ligne. Mais boye ba ke tango batu ba otala 500 personnes mutu bo ba il y a beaucoup de gens boye ndeni na kota na akoti akuti buzoba. Parce que façon bino bo réfléchir, bo kanisa te que non c'est tout le monde va réfléchir ça kan le quoi la bino bo réfléchir ça. Boye ba ke non maman na bino ndenge bazala bango nyonso na ba Poutine bango nyonso. Baza ba tuma ke non il faut boye ba ke non ba autorité mususu pe balanda bango. Boye bisanga Mama Loketo na bino autorité nini ya kobenga et peut-être azo et peut-être na valeur moko boye se pene lobaka ke za pe ka mutu moko matalana et tout consort. Pour façon zo même réseaux sociaux, façon zo même musala na eza dignité. Lobaka nenga akendaka na soki nani mama nani Mama Olive. Mais o etikali zéro eloko ite. La grande famille, beau aimer, beau partager, on est ensemble quoi. Beaucoup benga le ya hypocrite par rapport à quoi? Ata soki penga wana na koboya nanga na opesa espace te. Non peut s'espace hein. Moi nous peninga zotika nous otonyo pardon. Bandeko, beaucoup tabo aimer beau partager. Beau partager bandeko to solo là. Réponse à maman Kouloutoulé à l'aéroport ya kolobake non si là Aza bien et la fille de ma mère et la fille de mon père et tout là et puis si moté maman et puis si soit disant que non Aza lokuta Aza hypocrite. Non, il faut na ko sala émission hein. Na zongi sana no kibo moto ya batu. Tant balobaka que non mutu faut za la sage. Les a utilisé qui sagesse. Les a utilisé qui sagesse. Ce que bino pour comprendre que non les actes. Donc bino bozaka on a bolingaka moto epela. Ce que jour ni moto ngwe ko sila kata ngwe ko sila ça déjà trop tard. Batu nyonso basi baziki. Mutoko dongola misunani. La grande famille beau aimer beau partager ba oh non batali film ya lelote 10e épisode d'Otolanda qui na Belle Vie télévision bo ke otala bande ko lelo yinda ki kuna. Bana balingeli mama étoile boulou kuna. Balingeli boulou balobi non. Trop c'est trop. Comme ça biso to kolobela epé que non, to boye
ti ayebisa biso vérité problème ni ezoleka lokwa ya zoboya mama na ye mama makambu biso pe toboyi ye alobela biso ka vérité ya situation ezoleka entre ye na mama makambu eke kitoko makasi. Je crois tobandi oshite siko na filme o tobandi ko shite Davina pe kuna na zemi keni belle vie pesa façon amemi biso na arme de guerre oyo keni mbamba on dirait likambu. La grande famille aimait partager. Na komo chité nanga déjà. Na komi ko chité na zubino déjà 30 minutes. En tout cas moins na 3 minutes. Film na biso tozota la kuna arme de guerre bandeko somo 10e épisode lelo ezaki vraiment grave. Nazo ebate siko sort ya Davina kozala nini na zemi wana ya salingi mobali pa salingi ye keni pa sa telemi kuna donc ozota la pesa désordre na désordre mais tableau ya vini na mama na ye mama étoile na koko na mama makambu na baleki na ye bandeko na seki na lembi tire bo pe na ngambu na ye pesa bota la papa alenenga zo beta misu on dirait soso basopeli mai azo beta bisu moi c'est akei. Donc, armes de guerre, bah, guerre partout dans le film. Qui m'ezate? Qui m'ezate na omitu na belvia kanisela ki biso nini nzambe? Na film. Guerre partout, oyo kaka mbutu. Mbutu na kati ya film oyo. C'est grave. Alors, vini pe na ngambu na ye, soki mama na bango alobeli bango vérité te, bakotika la kune pa koko na bango. Na baleki na ye Sylvie na nani na Gedi nozolanda makambo yango. Alors bokima bokende kotala je crois tobandi oshite déjà kana filme wana toyeba pe soute sort à papa Alain moi si ndenge akei na leki na ye pardon. Voilà, mama kulutu le ya babengi hypocrite just du fait à répondre qui a koloba. No, it's fine. Thank you. Yeah. I'm busy. I'm still busy here. Yeah. Hey, sorry, bandeko. Déjà, erako. Yakola lisa mwana. Voilà. Maman Kouloutou, il fallait pas à répondre à Kolobake, non, la fille de mon père. Babenge hypocrite. Babenge hypocrite. To éviter ce qui bozo bossa na mama Kulutu Léa. Mama Kulutu Léa aza mutu moko bilobi chité aza mutu moko sala ba sortir na place wana soki ezalaka mama tumba na bino wana alinga sani alinga kende nango déjà likolo. Alors eloko na oyebisa bino eloko Léa sali nde babengaka kibomoto humanisme sagesse. So bino bozu yango mabe nga na yebisi bino nde o babengaka kibomoto sans a kibomoto. Voilà. Bo aggraver kaka situation bo aggraver kaka situation ya kolobake non ba acteur nyonso ba actrice nyonso oyo baza pembeni ya mama na bino ba o bakenda bazonga kutu même pas. Or place batu baza makambo ezanga ate et solution pe ezanga ate. Lokwa bino bozana eloko wana te bozana kisansa kibomoto te bo memango ka likolo. Mais pour votre information, mama Kulutu Léa a répondre ki vite bongo exact sansa kibomoto. Aboya ki pe kopé sa matière. Lokwa bino bo réfléchir sa raté. Kaka réponse na yana bino bo moni yango matière. Yes way. Yes way. C'est grave. Toko mona makambo ona ba kwiti. Toko mona makambo. Na batu ba chroniqueuse mususu batanga. Mo mona pezaki atanga journalisme. Mais aye ko se plonger na babiloko moko boye. Pardon bati. Pardon. Bref, bandeko, c'était au moins ça. Na moyen to komi na biso ko chité. Mama Kulutu azola kisaka musapi na ye. Malgré bo sekie bo fingie abali na ménopause,
mais du moins à remplir ata nani o Bible senga. Ya bino bimaki asa disant ke komona soki papa de papa ke kotala papa soki papa soki nini na Suisse. Lokuta. Bazaki na mama na bino kuna mama Olive kuna. Aboya kinde matala na mama wana. Tozala ba indice tozala makambo nyonso. Wana kutu ezala ngo vie privée. Siko mabe pende akosaki batuke non ake concert à faire. Soit disant invité spécial. Tout le monde a qui na podium té. Soit disant na qui pas papa mais bo filmer to vanda à un hôtel. Maman bo na kimia. Bo ki Suisse, bo ki na mama Olive. Toza. Aimer partager la grande famille na komi osuka, na komi déjà koshite. Tokutani na bisoka à lobby. Déjà butu ekoki na lala na ngai na pema na kino sukula na lala. Je vous aime bien la grande famille. Tokutani prochainement ba bon début ya semaine. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.